La première fois que je me suis vu en miniature sur YouTube avec des corps, avec les yeux comme des flammes de feu. Bande bota penyel nenga koma mal à l'aise, botala azo sekaka oseka muto akoyi na velo. Bota penyel. Laisse-moi te dire, ce qui t'arrive, c'est parce que tu aimes tellement de la valeur. Ma belle famille, Moto banyam de jelete mafuta sikizani ngam na grande dame mais nzamba mona papa mbola bino kana cadre actualité bandeko babo lingo ndeto mesana wala namba sans pas opesa bino conseil bandeko boyebi eza ko inda na réseaux sociaux frère Mike Alambai ou encore pasteur Mike Alambai a bété concert na États-Unis certainement boki basango ndeko na biso penya la ngende soutenir ye bolimbisima jo na tie eza penza bon l'essentiel ouais parce que na do sala vraiment émission à chaud. Et frère Mike avec petit concert comme d'habitude, certainement les gars bien parce que il a le temps là, il a les dons, bino bobiga maman ndenge ezalaka. Koyemba donc toyemba ka to évangélisaka. Moi koyo so koyemba nzambe eza évangélisation. Et l'évangélisation to édifiaka et to fortifiaka, to encourageaka. Nanzela message ozopesa. Frère Mike Alambai kande bokuti koyoka wana azo koyemba par rapport à la réalité dans la circonstance ya vie ba problème est comme la biso et nzamba azala toujours on a pas olongisa biso mais le resali pas c'est ça que frère Mike Alambai azo exemple ya ye moko par rapport à ba mambo oyo et komelaki oto mona na ba réseaux sociaux et sala ba makelele et tout anisa bato mitu et kabola bato to yebi na mama ba na yeba zaina barando mais Peniel a se repentant to mona asala ba vidéo aloba wa ko loba et o touché bato makasi ezali comment na Peniel ko soutenir Mike Alambai na concert place penze zo la kisagenon de ko mo so abongwani ay ko soutenir papa ba na ye déjà Peniel a fan ya Mike Alambai so bolandi même tant ya ko dénoncer à loba ba mambo ba période bazana ba problème par rapport à ba dire na ye ba explication ba ma solo a beta vous pouvez vraiment le voir que azala fan à Mike Alambai banda kala alinga banzembo ya Mike Alambai na ninga kosakana te faut mona ke muto azaki toute joyeuse na esengo nyonso azobina mais pourquoi obebisela mutu soirée boye mutu vraiment bosana mambo mabe preuve yango aye ko soutenir yo. Est-ce que Mike avait besoin de rappeler tout ce qui s'est passé? Est-ce que Mike Alambai avait besoin de rappeler ndenge ba kosele ma belle famille pour libale kufa? Est-ce que Mike Alambai avait besoin de rappeler ba tchena ba miniature et puis aobeta on peut li solo papa Sam? La première fois que je me suis vu dans des miniatures, ba tchanga ma sekela mi soit rouge, Mike Alambai azara immature des fois ba ne obolimbisa ngai. Koloba ba français za synonyme. Il y a intelligence te nandenga mabete. C'est un frère à l'obarabia zana a oratoire personnellement j'aime quand Mike parle. Mes frères aux alara des fois na bomwana makasi. Hein? Ça fait vraiment la honte. Bota la tango tomboka kama bana baletera bana biente. Tango ba période mambo ya Moïse Mbi o ya oloba mambo ya l'école cher bino boyebi. Oh Mike Alambai ya ki alobi que non nazana na retraite mais ezo pe kisanga na au centre de réponse. Bota bilo Mike Alambai bimisa. Donc apparemment on dirait frère Mike Olimbisa Peniel te on dirait ozaka na dan contre Peniel. O eza kopelisa moto, opesi biso actualité, opesi biso matière et chacun va interpréter à sa manière. Moi je crois étant enfant de Dieu, c'est vrai, ils ont la facilité. Personnellement, je vous comprends. Et il faut ça la passe. Bamambo et les cas mais
Tant déjà vous avez eu ya kobongisa. Bobongisa au soit garde à bana, maman ya kotala bana e, ou encore bana ba kotala maman na bango, ba solo la ka yona e bo solo la. Peignel en a parlé aussi. Mais est-ce qu'il fallait rappeler ça? Batumsu ba oh non. Mais non, attendez, bien te makasi, il ne pouvait pas rappeler ça. Selon la Bible, pardonner veut dire oublier. Selon la Bible, pas selon le monde. Oh, kobosa nezali kolimbi sali, ezara nini? Kolimbi sezali kobosa na likamute, wane eza mondain. Mais bibliquement parlant, lorsqu'on pardonne, on oublie. On n'a plus besoin de rappeler tout ça, surtout lorsqu'on crée la paix. On fait pardon, on fait la paix avec la personne. Moutouasala ki mabe, vous avez fait la paix, bobongi ici, bozongi ici, relation, to pas amitié. Pour ça, si on a besoin de rappeler Mambolé, Katem papa. Personnellement, j'ai pas aimé. Personnellement, j'ai pas aimé. Talane o comme ça, moninga mal à l'aise. Bandeko balandi ba image wana bien. Ata ba côté mususu bomoni comment est-ce que Peignel a comment qui très mal à l'aise. Azo barango kana koseka. Ao solana camarade nazaye mupandi. Kande tolo ba koseka muto ko ina vélo. Ah, parce que Mike osali mabe osali Peignel passe na motema. Tu ne pouvais pas en arriver jusque là, tu pouvais pas faire ça. On a juste un conseil. Yanga ndeko na et puis na bandeko nyonso oyo ba mibenga bana nzambe ba chrétien c'est vrai. Biso tout basala biso ba mabe et sala pasi. Mais après tout ya mukili, ya mamboyaka. Lorsque vous parvenez à faire la paix avec une personne, vous n'avez plus besoin de rappeler des choses. Et talabota acte Peignel a posé, ay ko soutenir yon na concert. Et puis azo bine fumo na yumtazaki na sengo, ko bebisela mutu soirée boye. Ah, bien te makasi en tout cas nga personnellement na sepeli nango te. Na sepeli nango te ata muke. Yango na profiter no bana nzambe, na bana banzambe, oui. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal, toi, Batou. Mais tout ça, la réforme, on est enfant de Dieu. Seul, c'est impossible, mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Bible Zoloba, je crois, dans Matthieu 6, tant que Yesu a Zola qui s'aba disciple, ba yeko liko sambela. Quelque part, à l'oba qui a lobby. Et je crois que dans Matthieu 6, son abosanité, 6 ou 7, je crois 6. À lobby, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus, votre Père céleste non plus ne vous pardonnera. Or, son nzamba lobby limbisa yote. Il sait que yo lo les a kokangama pona yo. Nalina tuna ndeko ozo landangai. Okangana okangelana nikanda okoka kolimbisa te to pe kobosana te. Parce que na okazana lingala mo ba tutoza na wa bitidi ya koloba. Tiliwa. En tout cas, ye penza po na lisumu na ye. Na ndimi na kota li felo. Oyeba mambolo barate. So oyeba yili felo ya nini. Nde biloko bimisaka wana. Olongo bimisango te. Oyebi te yango oloba biloko wana. Mon ami, trouve une place dans ton cœur ya olimbisa muto sala o mabe. Fais la paix avec une personne au yebi a sala o mabe tope au sala mabe. Oui, Nzamba permettra qu'on landa message oyo eza par hasard te. Eza parce que Dieu veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Au moment lorsque tu es en colère contre une personne, tu emprisonnes la personne, pas seulement, mais tu t'emprisonnes aussi toi-même. Au moment ce qui mutu ana boloko et que bacheli gardien to garde moko wana. Ce que yo community garde mutu wana na motema na yo. Tu comprends? Donc tu te rassures que abimata longote. Or en même temps yo moko a condamné. Parce qu'il faut veiller mutu wana bimate. Na place au kende osaba maamuno mususu. Yango moni Bible zoloba, yango yo ka baloba likambo oyo, le pardon est une puissance qui libère. Pourquoi? Parce que lorsque tu pardonnes, tu libères la personne, toi-même aussi tu te rends libre. Oyo ka penza na motema na yo fardeau et longwe parce que zara fardeau so za na kanda moto. Bato bakanga bazana bakanda bato ba confirmer mambo na oloba. To bato bakangela bato bakanda na ba vie. Bayebi mambo na oloba. Ezalaka fardeau. Soko lâché ou libéré, au moni kokomi libre. Et vous savez quoi? Et belisaka, et ba malade et belisa ezara ba fièvre te ba mitu pasi oh comme la caché kei. Ba maladie psychosomatique parce que ça ba malade ezara na kati ya âme. Ba tension, ba benga ngone. Ba estomac, ba malade wana ezara na kisite.
oromela kisi juste pour calmer yango ebi karaté eza ba maladie incurable plus tard ekosala ba crise cardiaque okufi okei likolo kaka mpona nini ozala na kanda ya motu. Dieu ne veut pas ça. Mon ami, pardonne. Peu importe ce qu'on t'a fait. N'oublie pas que biso tout na mokili to sumukaka tobetaka mabaku tosalaka nzambe mabe tosalaka mpe bato mabe eza na bamama mosusu osala to osalaka soki lelo leta adécouvrir baotyo na boloko me nzambe ablama akondanaka mpo nango te ya moto oyo nzambe azala nango besoin ezaka moto areconnaître ke asali mabe epo asengi bolimbisi. Frère, pardonne. Ma sœur, pardonne. Et puis sur olimbisi, fais un effort d'oublier. C'est ça le vrai pardon. Lorsque tu dis que tu pardonnes, tu n'as jamais oublié, tu n'as jamais pardonné. Et Eba Kenami son Nzambe, osa coupable, osa condamnable. Je vous parle des choses que moi personnellement j'ai expérimenté, j'ai vécu. Et le Seigneur a reproché yango. Le Seigneur a me reproché na balebele. Moi avant je croyais que kolimbisa oui mais sur obo sanité c'est normal hein. Mon comme sous Mozino on sent ko interpeller nga abisinga non otikala ko pardonner te o sala ngane za pardonner kolimbisa ezalaka kobosana kolimbisa ezalaka kobosana soko limbisi fo bosana soko bosani te seko limbisa te yango na loba na mutu mo azolanda nga limbisa nzamba opambola yo to comme na biso na suka. C'était ça juste le message. Personnellement, les images j'ai touché. Batobele basepel nangote. Bayoki bien te. Mike Alamba il fallait pas. À quoi on a été et puis à mobali. Hein? Tu es bien basinde aux alabatoro baloba généralement mi bali. Ba batumo vraiment ba mela mais Mike vraiment pour anini boy. Monoko soupe boy. Abonnez-vous moi si vous êtes MDGDT mon frère. Si quand mon nom balasima de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir. Bye.